FMI malgré ba soutien oyo portaka pona biso ekoki ko se mixer na ba affaire intérieure ya mboka na biso te. Biso ngai personnellement parce que ils a avis personnel. Nazo trouvé que non ba propos ya FMI au basali par rapport na budget na biso ils a bien été puisque ils a immixtion au babengaka na droit immixtion dans les affaires intérieures d'un État. Très bien. Tout le monde qui a avec Bosco Tangana azalaki chef rebelle CPI etindeli mandat d'arrêt et kangiye ako makuna bazo bakangaki comme congolais par rapport na ba exaction oyo ba crime de guerre crime contre l'humanité oyo asalaki na mboka Congo akomi kuna ayekoloba bike non ye aza congolais te ye aza rwandais et ako samba kuna na Kinyarwanda mais subitement et contre toute attente tu ko landa déclaration il y a États-Unis d'Amérique et koloba que non il faut payer et soutenir mboka Congo na guerre ya est nga na lobi ke wana ekomi comédie ekomi distraction depuis longtemps tozo coopérer na ba américain soutien na bango visible ou réel to moniter na guerre ya est oyo bandi lelo te oyo vi ba décennie James Kabarebe oyo azalaki awa na Congo chef d'état-major et lelo oyo tozoloba na mboka Rwanda aza chef d'état-major général na Rwanda ba preuve pe ezali mais États-Unis atikalaki ko réagir te le fait pour na ye ya ko réagir juste après réaction ya Russie na ya Chine toujours mona ngolo kola eza simple distraction balingi ba ya ko distraire biso pendant que bango bazana ba capacité nyonso tout ya ko mettre fin na guerre wana mais bazo basaleli yango te donc budget eza eloko oyo ba institution na biso élaboraka et puis KIP et voté yango ilandaki circuit normal et ils a voté na parlement comme levé la loi alors bango baya koloba que non budget on a ezo refléter réalité te moi je pense que là ils sont allés un peu vite en besogne mais ngai en tant que congolais nakanisi que cette loi mérite tout son pesant d'or. C'est-à-dire, esengeli malamu loi wana ezala na mboka na biso pour plusieurs raisons. Wana biso ba congolais toko sepela na politique wana te ya États-Unis. Balingi baya juste ko endormi biso et to kondima tête que tous ala endormi esengoli susu ya koyamba mokolo molelo mwana mboka Héritier Bolo Bamba. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro Tolobela Congo, émission oyo bozelaka chaque jour lelo tokopesa bino ba actualité oyo ezoleka na République démocratique du Congo. Tika topesa merci na bato nyonso oyo ba pona émission na bino Tolobela Congo. Merci na maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Merci na honorable Dieu Banza Londolongo ya na ba effort ozo sala pona émission yo ekotaka na ndako ya ba téléspectateurs. Merci na Judith Gombo de Yannick Gombo de la part de Judith Malas. Merci à toi. Merci na toute l'équipe Tolobela Congo. Merci na ba Congomani oboza de partout. Oyo bopesa biso confiance o bolandaka biso na temps réel. Tokosola makambo ebele balobi budget na biso eza mbata. Wana FMI moto apesi ba révélation wana budget na biso eza mbata. Budget na biso ezo mérité te eza na ndenge na chiffre ba chiffre o eza wana budget na biso selon FMI ekoko zala ya ba 3 milliards. Est-ce que FMI alobi vérité ou bien FMI aza na tort? Tokolobela isusu makambo ya raconte ya Jean-Pierre Bemba na ambassadeur RIS. Toyokaki pe ba millions
ekopesama na part ba chinois balobaki mwa ba million moko ekopesama wana. États-Unis après Russie, après Chine, qui États-Unis peut se prononcer à derrière RDC. Pourquoi kaka États-Unis azala ngongo yo aya ko soutenir RDC wana makambo to kosola yango na invité na ngai mwana mboka Héritier Bolo Bamba. Mbote ndeko journaliste. Mwana mboka Héritier eza première fois au lekana na émission na biso tolobela Congo programme oyo monaka na musika lelo comme réalité tozana yo o se présenter bayeba mwana mboka Héritier soki azanani et puis ba impression na yo pour la émission o landaka na musika. Merci ndeko journaliste pour la parole. Bon, souvent pour se présenter ils ont la facilité parce que Nalinga souvent kolobila à propos na ngaite et na rozala bref pour ne pas être trop long na rozala bref na kolobila kombo na ngai eza comme lobi yango Bolo Bamba bonya maikamba Héritier naza avocat na baro ya Kinshasa Matete. Très bien. Et puis naza jeune leader ya province ya Mai-Ndombe. Voilà, jeune leader ya province ya Mai-Ndombe Héritier Bolo Bamba na yende to kosolola vraiment makambo yo koleka na République démocratique du Congo actualité nde to kopesa bino to kosolola pe makambo Mai-Ndombe mukie kaka to kosolola makambo Mai-Ndombe mwana mboka Héritier ba impression na émission oyo mona musika lelo vraiment ozana biso sur place. Oui, merci ndeko journaliste. Comment sentiment nanga d'abord eza ya joie ya ko participer pour la toute première fois na émission oyo. Très bien. Na landarango na ba réseaux sociaux na YouTube na lelo na ye. D'ailleurs le fait pour ngai ya koya awa et la que na apprécié déjà émission. Merci beaucoup. Et lelo na sepeli que to solo la moi mukena bien. Vraiment félicitations na mosala au bozo sala pour na école au Congo. Merci beaucoup. Voilà, mon mboka Héritier, tout le monde qui rencontre il y a ambassadeur RIS na VPM Jean-Pierre Bemba. Russie et se prononcer et lobby bakolité contre le terrorisme na RDC. Russie a lobby à prêt à soutenir RDC contre le terrorisme. Ba impression na merci ndeko journaliste. Bon, nakanisi avant toute chose nako préféré na compatir na bandeko na biso ba oyo bazali kokufa na este ya mboka na ba famille na bango oyo baza éploré toma ba condoléances les plus attristées na bango nyonso tout oyo ezokomela bango Congo eza liboki moko soki loboko ezoki eza lokola lokolo pe ezoki na koyebisa na bango ke toza tous ensemble na bango tozo partager mawa oyo ezali kokomela bango kuna. Ndeko journaliste nakanisi makambo ya este ya mboka na biso ezo intéressé ezo inquiété batu nyonso tout peuple congolais nyonso tout à l'unanimité toza dérangé na makambo ya este parce que eleki mibu ebele este ya mboka na biso eza toujours na baguerre batu bazali kokufa ba génocide ezo salema ba crime lolengi na lolenge ezo salema kuna mais solution définitive ezo zwa mate. Très bien. Alors mokonzi ya mboka na diplomatie na ye agissante a jugé bon atala na ngambo ya Russie pour que a trouver solution na oyo ezo leka na este ya mboka na biso. Pona ngai déclaration wana eza malamu oyo ambassadeur russe asali pona appui ya Russie pona guerre na este ya mboka na biso pour que bandeko na biso ba banda ko vivre quand même na kimia et
ba sala misala na bango comme partout ailleurs na ba territoire surtout na ba province surtout ezosalema. Pour ngai naza tout à fait d'accord na ba propos wana na déclaration au ambassadeur russe asali pour na koya ko soutenir RDC. Voilà, Toyoka qui paie la Chine est proposée na RDC ba million moko wana pour na ba continuer peu ko soutenir RDC kaka na ba groupes armés au ezobima na est belé y compris ba 123. Toyoka lisusu les États-Unis se prononcé bango moko balobi bango pe baza derrière RDC. Pourquoi États-Unis kaka na minute oyo nde ayoko luka à soutenir RDC? Est-ce que ba intérêt moko eza derrière makambo wana? Ndeko journaliste nakanisi que coïncidence wana nga personnellement wana eza point de vue personnel. Très bien. Na za d'accord na yango te na apprécier yango te dès lors que toyebi biso nyonso eza secret de polichinelle que Rwanda oyo ezali kotungisa biso lelo ezali kosala biso guerre lelo eza na soutien ya ba pays occidentaux. Alors parmi ba pays wana États-Unis pe aza na kati. Très bien. Alors pendant que mokonzi ya mboka azwi idée ya collaborer na cadre ya diplomatie na Russie na Chine pe toyebi baza grande puissance économique ba promettre ba ko soutenir biso financièrement, mais subitement et contre toute attente toye ko landa déclaration ya États-Unis d'Amérique et ko lobake non il faut payer soutenir mboka Congo na guerre ya est. Nga na lobi ke wana ekomi comédie, ekomi distraction. Depuis longtemps tozo coopérer na ba américain soutien na bango visible ou réel to moniter na guerre ya est o ibandi lelote o vi ba décennie ba dénonciation RDC zo dénoncé et Rwanda ils ont agressé biso ils ont agressé RDC mais toyoka qui vraiment États-Unis et bouja qui qui silence yango wana mona mboka nazoya donc depuis ba makambo oyo ezoleka ba preuve ezomonana comment est-ce que Rwanda azali kotia maboko azali ko soutenir ba M23 pona ko agresser pona ko tia ko sala guerre na est ya mboka toyoki ba déclaration lolenge na lolenge ba preuve pe ezali mais États-Unis atikalaki ko réagir te. Le fait pona ye ya ko réagir juste après réaction ya Russie na ya Chine tozomona ngo lokola eza simple distraction balingi baya ko distraire biso pendant que bango baza na ba capacité nyonso tu ya ko mettre fin na guerre wana mais basaleli yango te. Très bien. Ba lingi sikoyo koya pendant que Russie na Chine bazo luka ko soutenir biso bango pe baya pour que ba embrouiller carte non de mwana mboka wana biso ba congolais toko sepela na politique wana te ya États-Unis balingi baya juste ko endormir biso et toko ndima te que tous ala endormi. C'est vrai que toza na diplomatie toza na appui na bango mais il faut reconnaître que non to leli moi mingi et pas ina bango to lakisi depuis longtemps comment est-ce que toza menacé na ba voisins na ba pays voisins na biso mais basala ki lo côté mais sikoyo que totali vers Russie nakanisi ba États-Unis bati kabiso quand même mais na politique auto mokonza mboka za nango na ba russe pour que to mettre fin na guerre o ezoleka na partie est ya mboka na biso. Donc ya ba américain na ko soutenir RDC selon yo eza embrouille pour na baluka ba embrouiller situation to aboutir te na guerre wana ce qui Amérique et quoi États-Unis et quoi et ko soutenir RDC.
Bon, effectivement, oui. Oui, parce que bazala ina temps surtout et na ba possibilité surtout ya ko soutenir biso. Mais maintenant que bali ba sala ngolo ko la na cadre moko ya bien té ya récupération parce que ba moni que baninga balingi ba ya pour soutenir biso réellement yango moni tozo sepela na yango té mais au moins toyebi bien que solution et où Taraka Nangambo Mokote surtout na ba question stratégique et puis complexe net ya guerre. Très bien. Solution et où Taraka de partout. Et puis où na Russie et puis où na soutien ya Chine tout comme pays ya États-Unis. Mais au moins tokosenga na bandeko ya États-Unis ceux qui ba koya ko apporter biso soutien ezala te que baya juste pour embrouiller carte ya ba russe. Très bien. Donc baya ko sala yango na lolenge semé mais toujours sala bango vraiment confiance dès lors que bazalaki na makoki na possibilité ya ko sunga biso depuis longtemps mais basalaki yango te. Voilà mon mboka héritier FMI balobi budget na biso wana ezo correspondre te. Budget na biso wana eza ya lokuta RDC aloba budget bien RDC a pesa budget ya malamu. Selon bango bazo estimer budget ya biso ekoki kozala na ba 3 milliards. Analyse nini okoko ça sur ça? Mwana mboka nakanisi toza na démocratie et actuellement façon monde ezokende pays mon côté à vivre en autarcie ou en tour d'ivoire toza na cadre ya coopération tozo coopérer na ba pays lolenge na lolenge notamment na ba institution internationale FMI ezo faire partie ya ba institution ya Bretton Woods ou tozo reconnaître façon ba soutenir biso na côté financement na ba problème o tozalaka na yango toyebi bango to sepelaka pe na o basalaka po na biso mais le fait po na bango ya ko intervenir par rapport na oyo etali budget ya mboka ngana kanisi des fois il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire makambo oyo etali budget eza affaire interne ya mboka. OK. Eza lokola makambo oyo etali élection eza affaire interne ya mboka. FMI malgré ba soutien oyo portaka pona biso ekoki ko se mixer na ba affaire intérieure ya mboka na biso te. Biso ngai personnellement parce que eza avis personnel. Très bien. Nazo trouvé que non ba propos ya FMI o basali par rapport na budget na biso eza bien te puisque eza immixtion o babengaka na droit immixtion dans les affaires intérieures d'un État. Très bien. Donc budget eza eloko oyo ba institution na biso élaboraka et puis qui peut voter yango ilandaki circuit normal et ils a voté na parlement comme levé la loi. Alors bango baya koloba que non budget on a ezo refléter réalité te. Moi je pense que là ils sont allés un peu vite en besogne. Donc ils ont musala na bango te. Donc wana ils ont musala na bango te. Très bien. Et puis ceux qui bazalaki na souci compte tenu peut-être ya ba investigation na bango bazalaki na souci ya ko sunga mboka et que bakusali constat pourquoi pas ya komona ba konzi ya mboka na cadre ya collaboration ndenge to coopéraka na bango basala ba remarque na bango mais bango ba préférer basala déclaration pour que batunyo surtout communauté nationale et internationale et yeba que non voilà budget ya RDC ezo refléter réalité te na ebité mona mboka journaliste na intention nini bango basali yango est-ce que n'est-ce pas pour na ko salir réputation ya mboka et là batunyo surtout oyo batambolaka na
politique ya kosali image ya mboka nga personnellement na sepelaka na bango te. Voilà. Très bien. Alors, mon amboka héritier, ce que tu as vraiment bidé en Europé, on dirait, ils ont un impact mon côté social, le peuple, on dirait, Zoliate. On a une déclaration vraiment, comme on a dit bien avant, que bidé est au matin, oui. Ce qui a impact à bidé en social, on dirait, peuple, Zoliate, tu as ça, bande quoi, FMI un peu raison. Ndeko journaliste, nakanisi biso nyonso surtout toza na mboka Congo, toza na planète Terre, donc toyebi ba réalité ya mboka na biso. C'est vrai que compte tenu ya oyo tozomona awa na Congo, budget oyo ba votaki soi-disant, parce que je n'ai pas de précision, ils a au-delà il y a 11 milliards. Ko comparer yango na social ya mboka o ezoleka, c'est vrai, ils ont reflété réalité té, parce que ozomona mamakambo ebele toza nango awa na mboka, rien ne marche. Dépréciation monétaire, ezali instabilité macroéconomique, tout ça tozomona yango eza ya kokosa te, eza vérité, eza réalité o tozo vivre. C'est vrai que tous en période de guerre, nous sommes en guerre, nous sommes agressés, mais cela n'empêche que le gouvernement et fournir des efforts pour que voter budget où ils ont quand même conséquent et ils ont un impact na social et à congolais. Quand même panier ménagère, quand même et ils ont quand même consistant. Très bien. Donc, tout le bac bande quoi FMI bakoki cause a raison. Oui, avoir des choses de tout près, c'est une réalité que budget nabiso ils ont reflété réalité dans le sens que social nabiso ils ont senti impact ya budget en até. Mais FMI baza mieux placé pour na ko sala ba propos wana parce que ils ont terni image ya mboka na biso, ils ont na ba prérogative na bangote, ils ont na ba prérogative na bangote pour na koya ko lobilango état donné que ils ont affaire intérieure d'un état. Est-ce que budget wana basa ila on a ndeni budget wana parce que côté musuto yoka ki un peu ba dépassement budgétaire, ils ont ndeni soko ko yebisa tope ko lakisa na ba imboka oyo ba yebi ndenge ba utiliser ka budget. Bien basela on mon amboka eloko na koloba parce que eza notion moko technique et puis ce qu'il faut kolobilango bien il faut avec des faut kolobilango na ba mots techniques mais na ko fournir effort ya kolobela moi de manière un peu succincte moi ba notion o eza un peu général on a maman ateka kandunda comprendre bien eza nini parce que ba yo kaka budget au tolobela katozoloba surtout budget eza ba prévision eza ba prévision oyo ba konzi ya mboka pona mobu oyo ezoya bazoloba ke non tokoki kozala na besoin ya montant boye tokozala capable ya ko mobiliser ba recette boye pour que tout ça la ba dépense boye wana ndenge basalaka yango bakoya ko proposer gouvernement et élaborer budget et ko proposer yango na assemblée nationale bango pe batali yango baza na ba chevronné kuna ba député ba molobeli na biso puisque eza eloko mboka batali les tenants et les aboutissants batali les pour et le contre ya nini wana ba contour nyonso tout les contours et les pourtours ya budget wana apprendre étude na yango examen na niveau ya parlement bayaka ya ko voter donc budget eza mbongo eza teke no mbongo moko boye eza na caisse OK il faut to bandaka ko utiliser non eza ba prévision o bato bazo estimer que notre oki kozala capable ya ko mobiliser recette ya boye et puis tu dépenser en le lingue boye. Voilà. Donc ils ont rendu estimation, ils ont rambon et fandi boye budget bon on a vu les autant. Oui, on a un terme technique ils ont prévision. OK.
Voilà, Bandeko Balandi, tokomi vraiment ko chité. Bon, likambo ya dépassement budgétaire. Bato bayo kaka dépassement budgétaire ezalani. Non, ça dit dépassement budgétaire exact que moni lolenge basala ka budget batia ka institution nyonso tout ezala na montant oyo ye asengeli asalela. Très bien. Alors, ce qui yo telle institution au dépassé, il a fallu saler la montant précis, mais et sali que yo au dépassé yango, on a au sali dépassement budgétaire. Très bien. Alors, comme toloba qui ils a la estimation, ba prévision, ba oki ko prévoir par exemple que président Siamboka bino boza censé pour na année oyo au sali la montant songolo ou montant pakala. Donc ça a peut-être 10 millions. Peut-être 10 millions. Alors, ceux qui vont dépasser, au lieu de ça, il a 10 millions, au-delà, il y a 10 millions, on a un dépassement budgétaire. Très bien. OEP, ESA et l'OCO, il y a bien été parce que, au moins, il y a prévision, une estimation pour le budget, on a compte, il y a des paramètres et belé. Alors, il ne faut pas qu'il y ait une institution moko et ça, là, dépassement parce que, REO, au dépassé budget. Où ils allaient allouer pour l'institution, c'est-à-dire au préjudicier ou au pénaliser institution moussous. Par exemple, ndenge toyoka ki mibu mileki qui est président Siamboka a salaki ba dépassement budgétaire. C'est-à-dire mbongo oyo ya zalaki censé asalela a dépenser yango. Alors azui oyo ya likolo wana comme ils allaient prévu na compte na été bazui suko na compte moussous. OK. Des fois, peut-être na ministère social, na ministère ressources, na compte où ils allaient qui prévu pour la social. Alors bango sikoyo bazui basaleli yango. Alors eza eloko tokoki ko encourager te parce que dépassement budgétaire yango nde mutu ezo bomamboka ezo permettre te que mboka ekende liboso. Voilà tokolobela pe makambo etali loi tchani oyo babengi yango congolité. J'espère que olandaki ba toko lobani olandaki omeli ya cardinal Mbongo ezaki peut-être na messe ya Pâques olandaki message na ye pour la loi tchani et puis pour na yo parce que loi tchani ngo et comme moi guerre côté entre bandeko na biso ba katange na ba kasaye bitumba vraiment comme na kati wana pour la loi congolité wana loi tchani pour na yo lokola congolais oyambaki loi na ndenge ni et puis loi ne ko emporter ni na mboka. Merci beaucoup mwana mboka pona motuna na yo. Nakanisi que pona ngai nazopesa avis o eza individuel o eza personnel pona nga moko. C'est vrai que toyoki ba réaction ebele concernant loi wana nandenge olobi cardinal Mbongo apesi point de vue na ye concernant loi wana. Mais ngai, en tant que Congolais, nakanisi que cette loi mérite tout son pesant d'or. C'est-à-dire, esengeli malamu loi wana ezala na mboka na biso pour plusieurs raisons. Très bien. Raison ya liboso ezali compte tenu ya infiltration oyo mboka na biso ezo sala objet ndeko mpanzi sango nakanisi lelo oyo instabilité oyo eza na mboka na biso ba guerre bitumba oyo eza na mboka na biso soki olandi bien eza dû na le fait que mboka na biso eza infiltré na ba venant na ba voisin na biso. Tellement que biso nous a pays moko hospitalier, to yamba ba voisin, mais ba voisin on a ba komi ko lula bomengo na biso, ba komi ko préférer ba s'accaparer na yango. Alors comme mibeko ya mboka ezo pesa possibilité na batu nyonso surtout ya ko acquérir nationalité congolaise. To yebi bon makambo misusu moye te na limbolango awa parce que les techniques toyebi pona kozwa nationalité congolaise na biso ezalaka pa
les liens de sang, au tobengi, na terme technique, jus sanguinis, na les liens de sol, jus soli. C'est-à-dire, pour ozala congolais, il faut ozala na ba ancêtre na yo, oyo, ba botama, oyo bazala ka ba congolais, lokola ndenge ngana yo tozali awa. Donc, ba parents na biso, ba ancêtre na biso, baza ba congolais, ba arrière parents, baza ba congolais. Na lien de sang wana ya makila, biso pe de plein droit, toujours mérité, toujours pe nationalité congolaise. Tout comme par les liens de sol, le fait ya kobotama awa na Congo, les autres pesa biso pe possibilité ya kozwa nationalité congolaise. Alors, il s'est fait que mboka na biso tellement que toza infiltré bapaya oyo bakota awa bazwa nationalité congolaise bagarda ba nationalité ya bamboka na bango. Alors awa bayaki tellement que baza ba congolais bazwi pe ba poste na mboka na biso na ko rappeler yote exemple ya bandeko tel que James Kabarebe oyo azalaki awa na Congo chef d'état-major et lelo oyo tozoloba na mboka Rwanda aza chef d'état-major général na Rwanda. Ça dit que ayaki awa comme infiltré a infiltré biso tina niveau ya kozwa poste stratégique net ya chef d'état-major et lobby azongi na mboka na ye na ba information nyonso tu ya mboka na biso ya sécurité na biso et lelo oyo mboka na ye ekomi kosali la biso guerre. Alors eza malamu te ndeko, eza malamu te, eza ba makambo oyo biso tokoki ko accepter te. Tomonaki awa avec Bosco Tangana azalaki chef rebelle, CPI etindeli mandat d'arrêt ekangi ye akoma kuna bazo bakangaki ye comme congolais par rapport na ba exaction oyo ba crime de guerre, crime contre l'humanité oyo asalaki na mboka Congo. Akomi kuna ayekoloba bike non ye aza congolais te, ye aza rwandais et akosamba kuna na Kinyarwanda. Oromona nyonso to wana eza dit na le fait que biso na cadre ya hospitalité na biso tozondima bapaya baya na mboka, mais une fois que bango bazoya awa bazo garder casquette na ba nationalité ya ba pays d'origine na bango et bazo travailler pour na ba intérêt ya ba pays d'origine na bango, ce qui n'est pas bien. Mais pour na makambo etali loi wana eza nango clair, eza ndenge même bat bazo kanisa te eza discriminatoire, te parce que batikeli ba vena wana bato baza des pères et des mères te ndenge le kotiani a lobaka possibilité ya ko travailler na Congo ko briguer ba poste nyonso tout, mais ba poste stratégique ya haut niveau balobi ke yango il faut etikala uniquement pour na ba congolais des pères et des mères. Où est le mal? Ezate neti bazo écarter groupe ya ba congolais moko boye oyo baza neti ba meti par exemple. À mon entendement nazo mona ke eza bongo te parce que loi wana ezo refléter les us et coutumes na biso ba congolais ou encore ba bantu. Mwana mboka nakanisi toyebi toza ba bantu pona o etali kozala nkumu kozala chef eza na ba critères et eza inadmissible pa na biso ba bantu que yo venant oya ozwa bokonzi ozala chef coutumier ou traditionnel na place oyo bana mboka oyo ba ya lignée wana oyo ya famille wana bazali ezalaka te. Donc soki olingi o travailler na mboka o travailler na o librement, mais pona kokoma nkumu bien mokonzi donc eza na bato oyo baza censé ya kozala lignée oyo eza censé. Alors loi wana ezoya juste ko matérialiser oyo eza ba coutume ou encore ba habitude na toki kondima te ke même yo na ndako na yo
mutu mosusu aya kokoma chef na ndako na yo. Non. Soko oza vena toko travailler, toko yamba yo, toko sala makambo nyonso tout, mais pona kozala président de la République. Tolobi wana totikela ngo uniquement ba congolais de père et de mère. Toloba ke loi wana pe so total yango ezope ki sa ba congolais ba bala na congolais abala mutu ya mboka mususu par exemple abala française, congolais abala peut-être américaine parce que mobeko wana on dirait ezo privé ba congolais na makambo mususu. Neti par exemple un mariage. Non, soko tangi loi wana proposition de loi wana nakanisi nulle part au komona interdire ba congolais babala bandeko mususu. Non, non. Donc mais soko bali automatiquement bana na yo baza na droit ya ko briguer ba fonction là te. Oui, ça dit que et la cité que non yo soko bali bana na yo surtout ba comme président de la République ou comme premier ministre. Non, baza na liberté ya kozala na ambition, oui, mais au moins balobi que pour na ozala président de la République, pour na ozala premier ministre, pour na obliger ba poste clé ya mboka, il faut ozala congolais et de père et de mère. Na début ka ya loi wana ekotisi moi guerre. Moi ba guerre bandi to moi déjà bande on a biso ba katange contre ba kasaye. On dirait moi guerre bandi. Au moins na te guerre wana on dirait loi wana peut-être écosystème ma mususu na pays. Ndeko Mopanzi Sango ngana kanisi guerre wana ozo mona même batu o mingi oyo bazo ya ko contredire loi wana eza batu mingi dans la plupart des cas ba oyo baza manipulé parce que moni bandeko oyo bandeko na biso ba congolais o baza des pères et des mères te. Soko sali constat au komona que la majorité la plupart d'entre bango baza batu ya mbongo baza na ba moyens ebele yango na cadre ya domination na bazo luka ba dominer biso yango balingi que bazo ba briguer ba poste stratégique nyonso tout pour que ba ko manipuler biso très bien. Bako travailler pour l'intérêt ya Congo. Bango bako travailler pour l'intérêt ya Congo. Bon, naza pessimiste te mais au moins le fait pour na bango ya kozala na et bazana ba origine na bango o ba uteli bako bossa na ba origine na bango te. Très bien, voilà mesdames et messieurs, binomoko boye ba loi wana soki e komema biso na bolamu. Pourquoi pas eleka soki pe e komema ba congolais na discriminatoire to éviter peut-être kaka ndenge ba représentant na biso o baza na assemblée nationale boye ba ke boza ba congolais atindaki bino pona bo sauver mboka et non bobo mboka mona mboka héritier tozo chiter déjà lobi to monaki bino rassemblement munene o sangisaki plus de 1000 personnes. Ezalaki nini mwana mboka? Ah, OK. Ndeko Mopanzi Sango ndeko journaliste yo oyebi ngai mwana mboka héritier awa na Kinshasa. Très bien. Mais naza na ba origine na ngai côté na Utela. Naza mutu ya Mai Ndombe, province ya Mai Ndombe, na territoire ya Kiri et groupement ya Nkondi. Très bien. Alors groupement na biso oyo ya Nkondi et zalaki na ba nungu mingi oyo bandai kosala ke ekende liboso te. Alors biso en tant que ba intellectuel ya groupement tolobi ba papa batinda biso awa na Kinshasa to ya kotanga to kolisa mayele pour que savoir faire na biso wana maele na biso wana et profiter na communauté. Mais comment expliquer que communauté na biso kuna eza na ba problème boyokani eza te, division eza makasi bazo s'entretuer pona ba makambo moko ezanga tina. Tolobi non ekozala bien que biso ba notable ya communauté oyo ya Nkondi biso batu tozalaka awa na Kinshasa to luka to sangana
lisanga to constituer groupe moko sous forme ya association pour na ko renforcer unité na kati ya biso ba ressortissant ou ba originaire ya groupement na biso de manière à ce que epesa élan na bandeko o baza kuna bamona ke non ah biso awa toza na koyokana te toza na division mais bandeko na biso o baza na Kinshasa kuna baza uni yango moni tosanganaki pona to constituer unité wana to renforcer unité parmi biso comme ça to lakisa na bandeko o baza kuna na mboka na groupement ke biso awa toza lisanga moko et puis toza wana pona ko défendre ba intérêt ya coin na biso parce que ndeko journaliste na yebisu yo makambo o ezoleka na groupement ya Nkondi eza déplorable. Très bien. Donc Nkondi eza un peu délaissé vraiment na bandenge ebele na ba secteur nyonso tout ya social eza délaissé. C'est-à-dire kuna nzela kolobela te kuna école hôpital donc ba secteur wana nyonso tout ya social eza na problème très sérieux yango tolobi ke non biso bana ya Nkondi il faut to sangana pona to banda ko réfléchir sur des questions ya développement ya coin na biso parce que toki kozala awa te que biso tozo évoluer tozo fanda awa e bandeko na biso batikali kuna ba o bazwaki chance ya kotanga te ya ko sala ba étude te ba banda kozala na ba conditions moko inhumaines ou dégradantes. Pourquoi? Parce que toza na année électorale. Pourquoi vous allez kaka année électorale pour boyer ba kosangana pour boyer ba kosangisa bato et le nini bo agenda nini za caché sur ça parce que année électorale nde tout le monde a ba rassemblement et botamaka ebele tout le monde a ba association ebele ba fondation surtout makambo wana nyonso pourquoi vous allez kaka année électorale nde boyer ba kosangisa bato et le moko eza derrière ça ndeko mopanzi sango na koyebisa yo ke association na biso ya Nkondi ya groupement ya Nkondi ezali apolitique. Très bien. Donc ezali apolitique, ça n'a rien à voir na oyo etali politique ou etali élection. Donc eza peut-être simple coïncidence parce que ba tentative et banda depuis longtemps mais toye ko se mettre d'accord te se converger nde na année oyo yango nde omoni ke to salaki manifestation na biso oyo ezalaki pona ko présenter comité na biso na ba membre nyonso tout nouveau comité oyo eko diriger association na biso ya groupement ya Nkondi yango to salaki yango c'est juste une simple coïncidence mais to banda ko travailler dans l'ombre depuis longtemps parce que omoni bato o bazalaki divisé pour que bakoma lisanga ezalaka chose facilité il a fallu moi pour parler ba rencontrer dans l'ombre maintenant que nous sommes mis d'accord to décider pour que to sangana pona intérêt général ya contre na biso voilà pourquoi to lobaki to rozelate parce que les années électorales pona to sangana non pour ça la effort pour que to sangana à tout moment et comme il coïncide qui est à la lobby yango moni to sala ki yango ba présenter ki bino ba na comité yo oza lokola vice président ya groupement wana na programme na bino eloko nini to pe innovation nini bokomema na Nkondi o tukolobolobi banzele ezate banzele kufwa école kutu ba hôpitaux ezalaka te eloko nini bino na association na bino bozo sala na intérêt ya mboka na bino est-ce que kosuka ka awa te muziki bomela masanga boke matanga bokabwani mopanzi sango nakanisi ba projet eza ebele oyo association na biso eza na yango nakanisi kala mingi te eloko liboso
tozo sala descente na niveau ya terrain ya mkondi kuna président na quelques membres ya comité tokosala descente kuna pona ko lancer message wana ya paix ya réconciliation bamona ke no biso ba notable o tozalaka awa oyo yebi ndenge mboka na biso efonctionnaka ba biso ba o tozali na Kinshasa biso nde bato tosungaka bandeko o baza na mboka soki matanga soki feti soki likambo donc babengaka biso alors toza na moi plus-value moi ba parole na biso bamona biso epezaka epa na bango ezala na considération makasi état donné oyebika la main qui donne c'est elle qui domine alors tolobi ke non il faut topesa bango elan wana tokende kosala réconciliation na niveau ya base na niveau ya terrain ya groupement kuna bandeko bamona ke non yo na famille tel boyokanaka te mais bamona ke non nga naza na famille ya mutu oyo boyokanaka te mais nga naza mwana na yo nga nazosolola naza lisanga na famille wana ya mutu oyo boyokanaka te tosangisa bango pour que boyokani ekota oyebi ke ndeko journaliste c'est l'unité qui fait la force soki bolingi bozala fort il faut bozala liboke il faut bozala lisanga c'est comme ça que action ya liboso tokosala eza ya descente wana mpona tosangisa bana mboka kuna na niveau ya nkondi pour que bazala na bomoko bazala liboki wana action oyo tozo compter kosala ngo dans les jours qui viennent nakanisi soki makoki ezwami et puis chance na disponibilité na yo ezali tokosala effort pe o accompagner biso pour que au mona ndenge accompagner bino pona yango mais à part ça toza na besoin pour que to banda ko défendre pe ba intérêt ya coin na biso parce que toza trop discriminé. Très bien. Okoyoka par exemple que nazwa ka moko pressant ya projet ya 145 territoires ya mokonzi ya mboka pona ko booster développement na à la base mais nkondi ezo faire partie eza l'un des groupements oyo eza na kati ya territoire ya Kiri mais na programme ya 145 territoires nkondi aza représenté te aza mis de côté mis à l'écart eza tout peut-être ya est ou encore ya Lubumbashi ou ya Kasai bato bakoya te ke ba défendre cause wana ya nkondi et pas ba autorité. Très bien. Ezaka biso ba notable ba na mboka yango tolobi ke non ba discrimination nyon surtout o tozo sala objet na yango ezala na niveau territorial na niveau provincial ou encore na niveau national. Il faut tout banda ko mener ba démarche pour que tout soit gain de cause parce que lelo oyo na nkondi ndenge na lobaki nzela pona obima Kiri oyo eza chef-lieu ya territoire ezate ba pont ekufa donc mutuka moyen eleka te moto moyen eleka te eza bien te alors que na projet oyo mokonzi ya mboka ya malamu à travers gouvernement na ye ezwi ya 145 territoires ekokaki kosala ke biso pe to profiter nango d'une manière ou d'une autre mpona projet wana eza construction ya baroute ya bapont ya baécole baréhabilitation ya baécole ya bahôpitaux tout ça mais biso kuna na ye biso yo même pour prendre des soins de qualité il se pose un sérieux problème au centre de santé bahôpitaux eza te babikola bien eza te les gens étudient en même les sols j'ai la honte de le dire mais je vous dis la vérité là-bas les gens étudient en même les sols gratuité des enseignements gratuité de l'enseignement awa eza kuna eza ka slogan kuna gratuité de l'enseignement eza te toza na ba problème ebele yango il faut biso ba intellectuel ba notable to constituer cahier de charge pour na kolakisa ba konza mboka parce que eza na ba makambo misusu tokoki ko condamner kaka ba konza mboka te parce que bango bazalaka partout te ba yebi ba information nyonso tout te alors biso il faut na ba preuve à l'appui tout ça la ba plaidoyer wana na au niveau et pas ba konzi pour que
coin nabiso, c'est-à-dire groupement nabiso et bénéficier pe na projet oyo, na ba projet nyo surtout oyo eza ya mboka. Moi mboka héritier, to komi vraiment na suka ya émission à mokolo malelo. Groupement Kondi, boza ebele, groupement Kondi, bobima ebele. Eza msou baza na mboka bapaya na Europe par exemple. Pourquoi mboka na bino bozoti kango ti ekoma na niveau wana? Et puis de deux, association etambolaka na financement. Etambolaka na financement, ba makambo nyonso bosala wana ekosenga mbongo. Ba mbongo wana bozwa ngo wapi? Eza déjà ou bien bozana mutu moko ako financer bino? Ndeko, merci pour la motuna. Nakanisi olobi bien que pourquoi biso bana ya Nkondi totika mboka na biso. Nakanisi, oui, c'est vrai, nous avons une part de responsabilité puisque lelo oyo ce qui est mboka na biso eza na itawana, c'est parce que moi défaillance na biso en tant que bana ya mboka wana. Mais na ebisaki yo awa na ebandeli na lobi ke ezalaki dû na ba conflit. Très bien. Yango moni to prendre conscience. Lelo toza ya kolamuka. To lamuki to lobi ke non to koki kotika, nous ne pouvons pas laisser l'avenir de notre contrée au gré de la fatalité ou de l'attentisme. Nous avons pris cette conscience, nous sommes réveillés, to se réveiller pour que to bunda pona mboka na biso ekende liboso. Alors, pour la motuna ya financement, nakanisi makambo ya financement, ngana lobaka ezala makambo ya motu. Très bien. Parce que ce qui mutu, olingi ozwa financement, il faut d'abord motu esala. Alors, ndenge to sangani wana, oko constater toza bato mayele, baza ebele. Toza na ba magistrat, tous en a prêtre, tous en a religieuse, tous en a avocat, tous en a médecin, tous en a donc tous en a batu ya mayele ya lolenge na lolenge. Toko travailler main dans la main pour na koluka, ko mobiliser ba recette pour na ba réalisation ya ba projet au biso tous en a. Mais ba moyen ya liboso eza oyo biso moko to compter na yango ya biso moko à travers ba cotisation na biso. Très bien. Parce que ceux qui te lobby que non, il faut tout na ba craie, na ba stylo, na ba cahier pour na point na biso et profiter na ba enseignant na ba na classe ou bazo zanga même craie. Kuna ta craie za la raté. Non, koloba ke craie ezali, mais au moins bazo kango difficilement. Très bien. Alors que il faut toujours à disposition pour que ezala en permanence. Alors ceux qui ont lobby que tout tinda yango, ils ont sengaté que non, tout le partenaire FMI ou encore Banque mondiale est financé pour que Kwen Abiso ait bénéficié nango. Mais puisque avec les moyens de bord, il y a des membres à travers la cotisation et qui permettre biso to soutenir bande kona biso quand ndenge to salaka à chaque fois que to zala na problème ya ba matanga ya bande ko ba beli kuna tout ça to salaka avec le moyen de bord et dans les mêmes élan to continuer pour que to soutenir ba de kona biso à travers la cotisation na biso to sala. Mais hormis la cotisation, comme toute structure, comme toute association, to zala ouvert pour na pour soutien à nos partenaires. Très bien. Ceux qui ont vu nos partenaires ou pour soutenir biso pour que tout pallier na ba problème ou batuna biso baza confronté nango et cause la malam et pourquoi pas qu'on mener ba démarche pour que tout soit payé ba subvention à l'état. Donc l'état paye à partenaire à subventionner ka ba association dans le cadre de développement, les institutions, les ABL, les intellectuels, tout le monde apporte, soutenir, tout disposer et toutes les personnes de bonne volonté, ils sont choqués par rapport à quoi ils ont un peu discriminé, ils ont vivre dans des conditions bien soutenir. Non, nous sommes toujours ouverts, tous tokoyamba batu surtout wana pour que voilà ndeko héritier to comme na suka
soko ko la ce message na bana kondi nyonso o baza partout na monde parce que toujours talama partout et puis ceux qui bato balingi ba contacter association na bino démarche ni ba osala ou bien ba intégrer association bana kondi o baza peut-être libanda démarche ni ba osala pour na intégration na bango na association. Merci beaucoup mon mboka message na ko lancer na bana ya Nkondi ya groupement ya Nkondi nyonso tout eza que ba oyo baza à travers le monde ba yeba ke lelo toza ya kolamuka. Très bien. Tolamuki pona ko renforcer unité bomoko parce que moi na nyonso tout Nkondi place ya Zali ayebi ke Nkondi ezalaki na division ezalaki na mwa ba tractation ba velléité ezalaki ebele. Mais lelo oyo liboke lisanga tolamuki tokomi mutu moko tokomi na bomoko biso nyonso tu alors il faut que batu nyonso tu bana nyonso tu ya Nkondi bayeba yango et puis côté nyonso tu bazali bayeba ke lelo toza na comité mobimba oyo eza wana na cadre ya structure na biso oyo bakoki ko contacter toza na ba groupe na ba réseaux sociaux. Okay. WhatsApp ezali ezali nakanisi nakopesa numéro directement te mais à travers émission na yo bato bakolanda bako contacter biso à travers émission oyo bakozwa biso tokopesa bango ba détails nyonso tout oyo bakoluka. Voilà, Ozana besoin au intégrer groupe ya bana Nkondi comme la biso numéro eza affiché wana tokopesa ba détail tokopesa numéro ya maître héritier bosolola na ya kopesa ba détail nyonso pona o intégrer groupe bande ko bazui volonté oza mona Nkondi balobi réconciliation l'unité bolongola makambo ezaka kala ya bakanda bolongola makambo ba conflit botia kimia pona kosunga mboka na bino ekosala bien yo bima okenda kotanga ozwa musala ce qui okanisa côté utaka ekosala bien mwana mboka héritier tokomi na suka. Merci na ndongo ndimaki kozala na biso lelo et puis liloba na ya suka ya émission lelo parce que ya suka te parce que ceux qui ont besoin na de temps en temps to contacter yo pona oya kopesa biso ba point de vue na. Merci. Merci beaucoup mon mboka na ko remercier yo pona invitation. Merci. Na ko pesa pe mbote na bana mboka nyonso to ba landi biso à travers le monde donc ezamba la libosote pe ya sukate donc ndenge na lekaki à chaque fois de besoin na ko leka pona ko pesa makanisi pona mboka pona point na biso. Voilà mesdames et messieurs tokomi na suka ya émission ya mokolo mwalelo. Merci na John le patron to filma film à Jésus yende azalaki derrière caméra. Merci na Judith Malasi ya Yannick Gombo de la. Merci na Judith na nyonso zosala pona émission oyo etala makitoko. Merci na bino nyonso bana poto bakongomani oyo boza de partout oyo bosutenaka émission yo tokutani mikolo ya